temps que les Congolais mouraient, personne ne faisait allusion à cela. Maintenant que pour ce premier mort, il faut que toute la planète soit alertée puisqu'il y a un individu qui est mort. Mais tout le temps qu'il y a des milliers de Congolais qui sont en train d'être meurtris, génocidés, massacrés, qui a déjà réagi. Nous combattons le moyen comme ça là. Pour moi, il y a solo bakoko batike na biso. Pour le coup ya mboka na biso. Chilombo bansiècle ba komona yo, bemi pepeza komona yo, soko milioni kite vous êtes sa charger na Chilombo. Naza koloba na monsieur Jean-Marc Kabuli. Est-ce que avez ba mikoto kuta na to kata yo loboko? A promettre biso Kabila Kimi. Kabila ne va pas encore revenir. Kabila Kei. Mais le long Kabila za na Lumbashi. Est-ce que Jean-Marc Kabila ne va pas kuta na to kata yo loboko? Tolongela to mona ne to mikoto kuta na ye ata na nzela ata to kata ye ka parce que alaki be kata ngai loboko. To pesa wa kuzi toli asuka. Soko liko za makuta malama ko yoka. Biso peuple kovana to vandi kimia elobite ke toko banga yo to pe to voter en 2023 to voter ka yote to voter sur Ndoloni. Chilombo détient le pouvoir par procuration. C'est comme ça que vous voyez les Congolais continuer de croupir dans la misère la plus sombre. Konanga la diaspora ya poto mbote mingi. Biso awa na mboka oyo tokotika eloko moko te tokotika tante na monsieur Chilombo a manipulé Congo. Chilombo a manipulé Congo te. Bota la bino moko diaspora nde déjà kuna awa na Congo Chilombo a de mabiso. Dépense na dépense président Mobimba banda banoma epa na politique na ndeye mosala asala ka dépense ya mbongo ya mboka. Tovandi na mboka ate ko louer 2 avions ya Angola avec 5 millions de dollars apesi na gouvernement Angola. Bavion na ya awa bavon de chasse sala eloko te. Tandis que kuna na este tozana ba Rwanda baza likolo ya bangomba na ba arme bazo menacer mboka. Est-ce que bavion oya luaki wana ekoki kokende kuna na este te? Bakena kopesa gouvernement angolais 5 millions de dollars pona ko louer bavon de chasse pona nini? De président Mobimba kota na mboka kaka dépense ya ko dépenser mbongo ya mboka bota leloko mususu avec ça la candidat unique pour ne pas la candidat unique na Sénat il faut dépenser 4 millions de dollars pour la candidat unique na Sénat et ça peut communiquer et ça peut candidature ni élection et ça nomination imposition il faut mettre 4 millions de dollars ya mboka candidat unique na assemblée 14 millions de dollars. Yango Félix ate na biso wapi mbongo ya mboka na biso Félix akomi ko utiliser ngo lokola ngumba lokola mai atuma ma transport ba voyage azosala wana mbongo wana azozango wapi ezopesa baisse na économie ya mboka ezoko manipule biso bakongole mbongo wana yango mo nde toza ana kongo tozovivre mabe dépense na dépense. Un maçon soki bopesi maçon mbongo atonga ndaku soki bomoni fondation azotonga fondation eza mabe ndako wana ekozala mabe. Félix eza mpona ote asali kaka 2 ans ese boko compare na moto ya 18 ans fondation na ye eza mabe aza faux architecte. Yango omoni biso bana Congo tokobomba te tokobimisa ye polele. Naza koloba na monsieur Jean-Marc Kabuli eske azoyebake mikolo tokuta na ye tokata ye loboko a promettre biso Kabila Kimi. Kabila ne va pas encore revenir. Kabila Kei. Mais le long Kabila za na Lumbashi. Est-ce que Jean-Marc Kabila ne va pas kuta na to kata yo loboko? Tolongela to mona ne to muko to kuta na ye ata na nzela ata to kata ye ka parce que alaki be kata ngai loboko. So Kabila zoni. Biso to rapona kwa produit Kabila te. To ta ndeba promesse na bango bakokanga Kabila. Bakela ba parlement debout. On me so okena kindakati. Okuta drone américain et tel milieu du Kola qui me dit et donc c'est la mode déplacement à Kabila donc maatru so qui a kindakati au moins à 50 mètres là kindakati américain va faire attente va de la bima mais le Kabila za wapi Kabila comme de déplacer ndenge alingi yoka information ya gouvernement congolais RTNC Kabila za mwana mboka aza na droit de déplacer partout constitution ya mboka elobi ke il faut débattre la président na biloko na ye to boite boso président za bandi aza brigand aza assassin aza tueur. Voilà peuple congolais écoutez-moi bien en tant que patriote
je vous confirme que notre frère, notre camarade Tshilombo ne fera rien dans ce pays puisqu'il a un pouvoir par procuration. Un pouvoir par procuration ne peut amener le peuple dans ses ententes. Le rendez-vous du peuple, tel que ça a été déclaré, le peuple d'abord, ce n'est pas respecté. Pourquoi? Tshilombo détient le pouvoir par procuration. C'est comme ça que vous voyez les Congolais continuer de croupir dans la misère la plus sombre. Il est incapable de gérer cette immense nation qui est la République démocratique du Congo. Nous avons toujours dit que l'Est du Congo, le pays est contrôlé par Kagame. Ils ont dit non, ce n'est pas Kagame, ainsi de suite. Nous avons même manifesté pour chasser Kareka de notre territoire. Le gouvernement en place s'est imposé pour que Kareka soit toujours là. Comme Dieu est toujours juste. Et la nature procède d'une justice mathématique sans précédent. Vous venez de voir ce que l'armée rwandaise vient de cautionner. Le meurtre de cet ambassadeur. Ce n'est ni l'armée congolaise, ni l'AFDLR. C'est l'armée rwandaise qui vient de cautionner ce meurtre. Même l'AFDLR a réagi. Cherchez une équipe mixte, impartiale, pour mener les enquêtes sur les lieux, voir qui ont été l'auteur de cet assassinat. Tout le temps que les Congolais mouraient, personne ne faisait allusion à cela. Maintenant que Posopembe est mort, il faut que toute la planète soit alertée puisqu'il y a un individu qui est mort. Mais tout le temps qu'il y a des milliers de Congolais qui sont en train d'être meurtris, génocidés, massacrés, qui a déjà réagi. Mais ce n'est pas l'armée congolaise qui a assassiné Athanasio. C'est l'armée rwandaise qui est en train de se dire, juste après la ville de Goma, celui qui est à Nyarabonga, même à Kibumba, avant d'arriver à Rumangabo, c'est l'armée rwandaise qui est en train de contrôler là-bas. Ce sont ceux qui ont cautionné ces meurtres. L'AFDLR a réagi, que faites une équipe d'enquête et vous allez établir la responsabilité. Mais le gouvernement de Kinshasa, incapable, impuissant de dénoncer tout haut que c'est l'armée rwandaise qui est en train de contrôler l'entité, c'est eux qui ont cautionné les meurtres. Impuissant. Tshilombo a le pouvoir par procuration, il ne fera rien dans ce pays. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est le vol, c'est le meurtre, c'est le détournement d'argent, ainsi de suite, même pour l'installation définitive du Sénat, du président du Sénat. Il faut décaisser 4 millions. Même pour des séances, qu'est-ce que je dirais, des séances à caractère extraordinaire. Il faut décaisser 12 millions. Pourquoi ça? Pendant que la misère du peuple est sensible, un Congolais vit avec moins d'$1 par jour. Le peuple ne se retrouve pas. Pendant que les politiques sont en train de monnayer la destinée des Congolais en pillant dans les trésors de l'État pour se partager les gâteaux, le dividende de ce pays, au lieu que ça soit partagé équitablement en créant des emplois pour que le peuple congolais puisse se retrouver, une minorité de gens à la sommité en train de confisquer la destinée de tout un peuple. C'est ça la lutte que nous sommes déterminés à mener. Cette pyramide du diable, c'est-à-dire la minorité, un conglomérat de voleurs, de bandits, de détourneurs de fonds de l'État. Ils sont là pour prendre le peuple en otage, pour confisquer la prospérité du peuple. Nous, dans la Mouka, nous sommes déterminés à mener des actions concrètes jusqu'à les déguerpir là où ils sont. Et qui détient même l'avenir 2023, qui les détient? C'est Yahweh lui-même. Ils n'ont pas la précision qu'ils seront là en 2023. Ils sont en train de caricaturer leurs illusions. Ils sont des ingénieurs en science-fiction. Leur fiction, comme ils se prétendent être des ingénieurs en science-fiction, leur fiction sera soldée par un chaos. Je leur promets que leur fiction, comme ils se déclarent être des ingénieurs en science-fiction, leur fiction sera soldée par un chaos. Le peuple vaincra toujours. Je vous le dis et je remercie. Vive la République démocratique du Congo. Vive le peuple de Lumumba.
bon liloba nange kozala boye na mayeba koleka na monsieur Chilombo na bandeko na ya UDPS balobaka boye soki moto aza na vision po asadapte na vision na ye il peut vanda pembene na ye po tambolaka na ye ozalaka chapta na ye moto aza na mosika ya moto asadaptaka na motu oyo aza na likambo te to na lisolo te lisolo na nga mpo kanga yango toyeba yango mpo vanda na ngai eyi koloba nini Chilombo avanda jamais na Kombi Etienne Tshisekedi. Chilombo a commis politicien plutôt par l'occasion. Yango moni ayebaki pepe que Kabila akokomisa ye président. Lokola azali na pouvoir ya nomination. Pouvoir ya nomination héritier pa banani, héritier pa Rwandais. Ok, mission ba Rwandais eza nini? Ezali ya kodétruire Congo, kobebisa nyonso eza ya Congo. Nde instruction Kagame azokoloba na Chilombo détruire ligne wana. Puisque soko yembi ligne national congolais, eza na bisika kopesa biso force retelema, eza na bisika koloba na biso tozali prospérer na nyonso tolinga bamengo. Eza boye te papa journaliste. Nde yango ba Rwandais balobi na Chilombo il faut casser l'hymne national wana. Yango moni Kabuya akende l'école ayebisi l'hymne national. Félix accueilli la parole du peuple pour le chiche ayebisi l'hymne national. Et nous koloba bakosala baza komiyeba te. Na biso tokoloba boye tondamule mpona koloba boye likambo Chilombo ali kosala koboma yimi na solo bakoko batikela biso mpo lokumi ya mboka na biso. Chilombo bansietre bakomona yo mpe mipepe eza komona yo soko miyembiki te biso tokosacharge na yo Chilombo mpo ezali kodetruire koyo na biso. C'est ça mpo likambo etali national oyo bali kosala koyembisa yango na bakoko papa na korepondre elongo wana ezali barwandais nde bakokoyisa na mese Chilombo babebisa nyonso ya Congo. Kabila akomisi Chilombo président. Chilombo makambo makotambola te epesi nungunungu bato ayiba mpasi balobi ifo coalition kufa Kabila na Félix. Ok, bamoni bayeba kotikala kokabwana te nde bachange stratégie ya plateforme. Bino bato na ngai ya FCC wana Kabila akoloba parlement ya biso, sénat ya biso, primature ya biso. Nabokende pa Chilombo boloba ete ngai na Chilombo tobebani Chilombo eza kati coalition. Mais nde bino kaka bato na ngai bokozonga lisusu na baposte wana mpo eza ya biso FCC. C'est-à-dire eza stratégie politique pour expliquer comment moke bo comprendre. Jean-Yves Babinda est-ce que ntango akamataka ebongo ya parlement azalaka na diferencia? Alexis Tombe Mwamba ntango akamataka ebongo azalaka na diferencia? C'est le même eza ya Kabila nde yango omoni mpe kodi ya pongo na parlement abimi ye moko aza nani Kabila centre FCC ezali poste ya Kabila nde bazongisi moto ya Kabila na sena mpe okomona wana baete avandi na Kabila pendant 12 ans boye te papa nde azokozonga mpe wana etangi candidat unique mpo yali poste ya Kabila ya FCC. Donc eza clair ba poste ya Kabila. Est-ce que oyebi ke na gouvernement passé Hippolyte Kanambe monsieur Kabila sur 65 ministères Hippolyte alaki na 43 ministères atikelaka Félix 22 ministères na bato na ye. Oyebi yango toyebi yango te. C'est le même aujourd'hui na premier ministre Bobimisi a remis gouvernement na 44 ministères. Kabila akosenga 30 ministères. Chilombo sur 14. Sigo Chilombo même c'est Kabila même un président. Papa, les choses sont claires. Les choses sont claires. Donc tout se tromper Hippolyte Kanambe aza na tête ya Congo, aza na même liste na baboko nyonso ya Congo, liste na kotala otali nyonso ya Congo. Bandeko totelema. Les choses sont claires. Tout le monde a qui me fait Chilombo comme ici conseil de sécurité. Pourquoi conseil de sécurité? Pour être dans moment qui ambassadeur. Na mokola via Chilombo, afin que tu dis Chilombo côté conseil de sécurité. Mais babonné ambassadeur à cause du conseil de sécurité. Donc conseil de sécurité a dit absolu. Qui a fait le déploiement, babel est zone riche, qui a tiré dans ce kuna, tout de fait ça en ligne aussi là. Mais babonné ambassadeur, toi comme un mercredi quand c'est même tout aussi ça. Babonné sous toi. Toi comme un samedi 9
y compris na 5 fois obese sikoyo déploiement oyo Tshilombo alobaki na biso adéploye basoda wapi mwana na bino molipo oyo basoutien na bino toujours mama osala malamu numéro na ngai ya WhatsApp oyo toujours napesaka bino komi sikoyo ya WhatsApp ezali 090 71 31 549 lelo oyo mpona kotala ndenge situation mboka na biso ezakokende yango nayebi kopesa réponse na bandeko na biso ya UDPS bataliban na biso oyo lelo bayeba na koganga yango wana nazali kobenga Augustin Kabuya oyo azali secrétaire ya UDPS parce que lorsque ndeko Kabila azwaka invitation ya kokende kose présenter na Dubai epa bandeko na biso baarabe ndeko Kabuya telema awa alobi mpona alobi ke ndeko Kabila il fallait pas akima il fallait atelema awa azalaka na ndenge nini ndeko Félix akoyeba kobongisa mboka mais malheureusement azi chance na ye ya kokende akende malamu avant na kima pe akonfirme ya koloba keno kokende ya ndeko Kabila na Dubai ezali kokende mamoko exil akozonga Kongo te mais aujourd'hui que je vous confirme que ndeko Kabila azali na Lubumbashi mais bobenga nanu ndeko Kabuya azonga mpona koloba maloba oyo ye abimisa na ndeko Kabila lelo oyo azali na Lubumbashi en même temps ndeko Kabila azali na invitation oyo Poutine ayebi na kobenga ye donc na Lubumbashi akosala mpe quelques jours akokende Russie donc ezali kati moko oyo Kabila azali kosala mpona kolakisa ke donc ye azali na mposa akoma une personne puissance donc akoma mutu moko ya makasi donc azala likolo ya bakongolais abanda kotya baprésident ndenge oyo ye alingi donc soki azwi oyo anégocie na yo atye yo osali 5 ans azwi lisusu mosu atye yo donc ezali badémarche oyo ndeko Kabila azali koluka de façon ke ya kokomisa mboka na biso nyonso wana soki Kabila akomi na mayele wana mpona nini mpona ndeko Tshilombo nde abwakela ye ndobo oyo biso mpe bakongolais tokwesa ye totya ye mopanzi ndeko Tshilombo ye abwakela ndobo ayibi ye yango wana stratégie oyo ndeko Kabila akomi kosala na lelo oyo mpona mboka na biso mais tokoloba ete biso bakongomani oyo tozali ya susi ya mboka na biso oyo bamitolo na biso ekundama na mabele oyo richesse na yango nde yango wana ekobimisaka mitolo na biso nde ebimisaka richesse ntango omibi pokwa tolobi ke tokotika te tozali toujours déterminé lelo oyo naye kolanda oyo ndeko ya ensemble soki Christian Onyembe wana apona koloba ke kolongwa ya ndeko Katumbi na ndeko Bemba lelo lamuka ekufi mais nakopesa ye réponse est ce que abosalaki ye apasola t-shirt ya lamuka abosalaki apasola charte ya lamuka plutôt ye aleka na télévision alobi ke lamuka ekufi azwi charte ya lamuka akati yango apasoli donc est-ce que non lelo poke okonfirme ke lokola Katumbi alongo te Bemba ke lamuka ekufi donc c'est-à-dire ke lamuka ezalaka mais ntina apasolela charte wana koloba ke ekufa na nini au moment que le jour oyo apasolela charte ya lamuka apasoli na ntongo na pokwa nango président na ye oyo bango balandaka malanda ngulu comme Katumbi aye kokonfirme ke azala na lamuka tala na mosoni oyo bayeba komaîtriser wa makambo te mais ezali biso nde population congolais todesida déjà banda kala parce que oyo balobaka ke mbwa azalaka na makolo 4 na alandaka nzela moko lelo oyo na idéologie na biso population tolobake bozalaka mpona kobimisa biso mutu moko mpona kosunga mboka na biso mais bango tellement toyebi baza na bango bacommerçant oyo koto azali commerçant oyo koto azali moto ya affaire ya bamilio ya mboka na biso barichesse ya mboka na biso balingi kolanda te ke minute oyo biso population topesa na bango tala lelo baye kotengama komanda te ke lelo peuple avandi kimia bakobanga ye tokobanga ye te toyebila 2023 po ake constitution ebi bongo yango toyebila 2023 mais kolalisama nde makambo ekokendela namo lokola Kabila namo lokola mese Félix akoselma kaka afa 2023 akoselma mpe kokwea na patron na ye mese Kabila Hippolyte soki Karega ti lelo avandi wana okende te eza mpo kenda mapinga ya mboka na biso eza mapinga moko indépendant te eza mapinga moko epande na mese Kabila moto aosécurize mboka oyo mapinga ekoma ya Kabila Félix azali juste lilingi ya pamba yango moni Karega aboli jusqu'à maintenant awa tosali marche mpo le Karega akende Karega akende te oui mais biso bakongolais tolobi eke mabele eza ya Karega te mabele eza ya biso bakongolais eza ya 4 tribu eza na kati ya Congo tokopesa esu sege de chance te mpo kavara akoto moko konzama awa na kati ya mboka oyo tolobi mbala oyo nde mbala oyo mais c'est Félix pas de glissement ya 2023 tokoyebi biso déjà bien avant babongisi oza nango na bana na yo na patron na yo mese Kabila Hippolyte ekosimba te oyo kosala élection na Sénat kotia biso président ya Sénat oyo kosalema lobi oyo eza théâtre oyo kosala te oyo candidat unique
na Sénat candidat unique bisika tokokeleka candidat unique ndeko tokoyebi so candidat unique otikuna azala moto Kabila Modeste Bahati moto Kabila aza moto na moto Félix yeye na moto te moto niyo yeye na kuna apa jamais Kabundu so bali balongole so ipa zemisie bali balongole bali zemisie loko so zemisie susuye le vice président ya assemblée yeba ke lobi bakolongola lisusu so Kabila na lamuki makase changer akolongola ye mais toko pesa mala basuka ka monsieur Félix to pesa toujours toli asuka soko lingi ko za makuta malama ko yoka biso peuple ko vala to vandi kimia elobi teke toko banga yo to pe to voter en 2023 to voter ka yote to voter sur en 2023